Voilà, merci, Pasteur Mathieu. Alors, si nous... Vous êtes sur Top Media TV. Le père des orphelins, le mari de veuve, le défenseur des veuves. Alléluia. Message ezokota. Ebondisa mitema. Alléluia. Ebondisa mitema ezoki. N'abandonnez donc votre assurance yaya à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez pas. Mon ACF, c'est mon ACODEF. Chrétien, partout à travers le monde. Alléluia. Bana de la Voix TV. C'est toi, Natango ya pasi yo nadakala salo kino na kunda eloko esalama te boyo bengaki ye moninga na yo kanga mpe lokola moninga Yesu nasalelaka yo na mikabila maboko na yo zamba boko lokola instrument ya pamba nalingi yosalela ngai lokola moumbu Yesu nakiti sala lulengo lingi sala lulengo lingi zaba bongo Hallelujah Hallelujah makasi nangasi Yesu makasa balimba izaka kayo mokonzi elike yo basantu seyo Yesu Masia Alléluia oh Jésus 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 nalinga kayo ya solo yebi yango nakabela yo bolinge nanga yebi yango Yesu napekisa bolenge nanga na makambo mabe nakaba yango epana yo nzamba bomo Alléluia Jésus makambo lekela mayele nanga tango nakanga kepana yo opesa kamiyano atanga imoko na segite Yesu tango na se santaka nazalaka condamné abandonné oyaka lokola tata opesi elika emati lisusu nani aza lokola yo nani aza lokola yo Yesu yo ndozali ndeko na bolingo na ngai Masia Yesu ndeko na bolingo na ngai Masia nalingaka yo koleka bapoti na ngai nalingaka yo koleka mobali na ngai nalela yo koleka bana yo kopesa ngai Yesu natika yo mpona minyango namoni ntina te nakoki kotika yo Masia natika yo nakende wapi nzamba bomoi libanda na yo kufa nzambe na ngayo libanda na yo ezali libebi Yesu balongola yo te na bomoi na ngayo noki te ngayo nakobeba pambe kolongwa te pardon Yesu Masia na bomoi na ngayo nakokufa pamba Yesu nikala libela
Est-ce que nous pouvons la donc naza mobali ya Rebeka naza tata mwasi ya bana na ye Rebeka ya kolobeza te navandi na Rebeka na ndako na ye na bana nanga mpe navandi na ye ata nasali nini Rebeka akovanda na bana akobomba bango ka ndenge azobomba bana na ye akolobaka Julie tokende eglise ata mwana beni naza nobetale Rebeka mwana na ngai amona bakufi misu te Rebeka alobi mwana akokufa te Rebeka akobondela résultat ekomonana donc nzambe apermetaki te ke bana na ngai bakufa na libondeli ya Rebeka me lelo nzambe alobi Rebeka akende donc ya kolobeza te Rebeka asali na biso mabe te mois passé tokutani na Rebeka na fête ya mwana ya grande série ya libala tosololi tobeti masolo toseki mais nazokanga liloba moko Rebeka ayebisaki nga Rebeka alobi na nga ke tozobeta masolo mosusu alobi chez nous esalaka epasi nga binga mpe chez nous esalaka nga mpasi azoloba nga bi Julie omoni nga nde naza boye soki nakufi naza ministre ya Nzambe nazali ambassadeur ekomi makambo kokufa biso tozobeta lisolo ya genou ndeni ekomi makambo kokufa nayebi kutu te donc alobi eloko wana mpe abi te nazoba na ngai ya koseka esili tovandi na biso tolingi tolia Rebeka abondela abondeli tolingi tozonga ndako Rebeka abondela abondeli tika nzela na biso na maboko ya Nzambe ate mpe nazokamwa yake Rebeka akwei Merci beaucoup, donc Julie. Je vais aussi inviter rapidement Tante Kaya Hélène. Tante Kaya Hélène, de Souba, de Tamassi à Komakoto. De Souba, de Tamassi. Alors, traitant. Bota na vida, bota na sus, bota de sus. C'est quoi avec le petit-fils de Maman Rebeka. Et puis, dès que la dernière personne donc il y aura encore un programme de sport. S'il vous plaît, prenez le place. Voilà, merci. Prenez le place, s'il vous plaît. Si nous pouvons aussi libérer le couloir, s'il vous plaît. Il y a des chaises ici. Voilà, merci beaucoup. Rapidement, je vais vous donner notre programme, surtout pour éviter le Messika. Nous sommes vendredi, pour le Kino dans la métropole, et puis après, pour le zone à Issoussou Aor. Alors, nous allons procéder au légué voyé. On va suivre une exhortation tout à l'heure qui sera faite par l'apôtre Mwimpe. Et puis après, on
On va passer au témoignage. Après les témoignages, il y aura les mots de la famille. Et puis après, il y aura le pot de gerbe de fleurs, plus recueillement. Beaucoup de souka, pour ça, la lever d'accord. Alors vraiment, on est le biseau dans la discipline. Tous les là, Amana biseau, le lengue et le romani. Voilà, on va commencer notre programme. Comme je l'ai dit tantôt, on a bandi pour la chambre de fleurs. On s'est dit, on va ici à ce que je l'avais dit, dès que le programme commence, ça serait très difficile pour la progresser jusqu'au Congo. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Voilà, on a dit que l'exhortation sera faite par l'apôtre Blanchard Kassogo. L'apôtre, si vous êtes là, vous avez déjà la parole. Est-ce que vous pouvez applaudir pour le discours? Père de Dieu, shalom. Nous ici maintenant de bénir par une Nzambe, pour la salutation de grâce, il y a pour la carte de cycle, il y a pour tout le monde, tout ce qui est dans le mission Kimia, pour les attentes, il y a le sambo. Nous, les Kakomi, retenir un peu pour la pouvoir, tant que c'est surtout que nous avons un temps pour l'unité. Seulement sur le télémi pour tout le monde qui est la tira, la lilobarote, du Koyoka, la mission est pour l'animanda, pour la mission Nogo, tout télémi pour la Comemia, Ilobalanzafe, Yangode Kokisami, na Tombo na Lelo. Tobondeli, Yahweh, Papa, la mission na Nicolo, tout pesio merci, pour la tango, au pessibiso. Kusali liboso na yo pona koyoka yo tika ete nkolo lobela mitema na biso mosika na biso oyo nyonso ekoki na kotatola kombo na yo te kimia na yo tobondeli boye na kombo na Yesu nde tobondeli mpe tolobi amen. Tozaka ya kotelema tozwi mokanda na Nzambe nalingi totanga Ecclésiaste la chapitre 3, la bandine, la première verset jusqu'au troisième verset. Je lis au nom de Jésus. J'étais en train de dire que je vais lire au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui était planté, on peut s'arrêter là. La parole de Dieu. Mettons-nous et acclamons pour la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, texte automutu kotanga, eza na moto ya komia. Moto yango aza moto papa te, to azalaki moto papa te, ezalaki Salomo. Salomo azalaki nde nani? Salomo azalaki moto azwaki ngolu ya kokutana na Nzambe, kotongela Nzambe ema, pe Nzambe akutana na ye, aloba na ye senganga nyonso olingi na kopesa yo. Elingi oloba kasepelisaki motema na Nzambe, po Nzambe aloba no ndenge wana. E atali na bwende azalaki nango, asengi alobi na sengi okolo te palata te, pesanga kaka mayele bwani. Nzamba biloko losengi wolo te palata te, na kopesa yo mayele, pe na kobakisela yo. Balingami na tangi Biblia, na moni ndenge Nzamba bakisela Salomo, eza somo. Eza na moto na ndaku na ye, balutu ezalaki ya wolo, basani ya wolo.
balobi atako fololo etikali kolanda lokola Salomon te. Salomon na kati ya folie ya bozwi azwi 1000 femmes et 800 concubines. Et Golobako a sepeli penza na mokili. Mais tant qu'on a zotanga vie à moto, et ça na maloba misato na ngina partager na biso pona kusilisa. Ya liboso na texte do tikotanga et lakisi que Salomon asalaki une observation. Observation que ezalaki nini? Amoni penza et likambo na likambo eza na ntango nango. Mais oyo sui ya makasi alobi amoni na se na mokili oyo eza na ntango moto abotamaka mpe eza na ntango moto akufaka. Elingi olobake na vie ya moto aza na 2 temps. Awa ngana oyo tozotalana na ntongo na lelo seke ntango moko ese ekokisama. Awa ozopema seke ntango moko ese ekokisama. Moto moko te na kati na biso awa akowama na kabotama. Lokolo si obotama seke ntango moko ekokisama. Mais wana pozo talanga bien yeba ke ntango mibale etikali. C'est la véritable passage l'observation wana. Frères et sœurs, le loso olingo sala ngoma malamu kende na cimetière. So komi na cimetière tala ba photo. Tala ba âge. Okuta batu ya lolenge nyonso bazali kuna. Okuta ba roi bana ba cimetière, ba président bana ba cimetière, ba PDG bana cimetière, ba pauvre bana cimetière, bato ya pembe baza na cimetière, bato ya mwindu baza na cimetière, bato ya milai baza na cimetière, bato ya mikuse baza na cimetière. Mais soko boye na mokili oyo ba roi musu baza pe na bomoi, ba PDG musu baza pe na bomoi, bato ya milai pe baza na bomoi bazali, ya mikuse pe bazali, seke lolenge nyonso pe tozali. Lokola epa na bango ekokisama, c'est que mon foyer va être étikali le 2e temps dans sa vie, cela veut dire la mort. Motoyo atali penza lobi oui na sena mokilo yo eloko na eloko za na tango lango eza na tango motabota maka. Et leloko na maman Rebecca 2e temps ekokisami abotamaki pe lelo akufi. Tozote ya maman Rebecca te. Ndenga zawana za koyoka biso lisusu te. Akufi pe lelo te. Asi akufaki na ye déjà. Bien aimé, soki ezalaki prière, maman elingi akufa te. Soki ezalaki mbongo, maman elingi kokufa te. Parce que akufi na hôpital ya cher, akutani na minganga ya cher. Mabondeli oyo esalami banda 16 heures jusqu'à 18 heures avant kufa. Mabondeli uti de partout. Bana, lokola bayebani na basali na nzambe. Moto nyonso azalaki kobenga basali na nzambe mpona koloba ke mama na biso aza gravement malade. Mabondeli esalami. Elingi oloba soki ezalaki mpona prière bien aimé dans le Seigneur, cette maman ne pouvait pas partir. Mais voilà que lokola maloba na nzambe fe komisama likolo na ye, elle est partie. Mais le problème est le problème est na yo. Le col a nous 2e partie pour qui s'amite. Toyo kalisusu tabazaki na bomo. Et le kodi nisusu abakisi. Moto oyo azalaki na mbongo. Na limite bien aimé dans le Seigneur. Que na biso nyoso to fandi awa. Eza na moto oyo azalaki na mbongo lokola Salomon. Eza na moto moko ta monaki nkembo lokola Salomon. Mais yokali kama mibale na tangi na vie na ye. Atali nyonso wana alobi vanité de vanité, tout est vanité. Bien-aimé dans le Seigneur, soko tali mokilio ndenge za kotambola. Soko lobi lokola Salomon te seke nanu kutai na nzamba solo te. Mokilio ndenge za boye eloko ya malonga pe ya malamu ezate. Bien-aimé dans le Seigneur, alobi yango yango kufa, mais tango akufi atiki nini? Et kokamwisa nga lelo kotala biso ndenge tozala lolendo mpona biloko ya mokili. Mais bien-aimé dans le Seigneur, yeba ke tango moko ezali, eza tango kokufa.
eloko ya mokili ekotikala. Namona moto atongi ndako. Chaque jour, j'étais encore étudiant. Chaque matin, si on a qu'un coutil dans le chantier, on a un coutil à fin de la zone de la vin. À ici, immeuble, il y a 8 niveaux. Quand on a ici, on peut passer ma clé, on va piquer plus à profit. Allah y a tant d'endroits côté, à Sebeli y a tant d'endroits côté, mais à qui? Bateau, tu vas nous comment qui peut nous côté. Nasima na ngo baye kolala na ndako banyokwa mela tate bibelo biboyi litomba nini na moto a gagné mokili o mobimba sima kungisa elimo na ye. Bien-aimé dans le Seigneur, oyo tozomona ekotikala na se na mokili kozala te moto akangami na biloko ya mokili conseil na kopesa yo kangama na Yesu Masiya ntango eza mabe makasi. Kolingate batanga yo na liste ya orgueilleux. Kolingate batanga yo na liste ya sorcier. Kolingate batanga yo na liste ya occultiste. Kolingate batanga yo na liste ya badefwa. Kolingate batanga yo na liste ya bato ya motema mabe. Mokilo place ekomi motema mabe ekoli. Surtout na makambo eza lelo ya ba réseaux sociaux motema mabe ekoli. Biso basali na nzambe tokamwa te po ete makomi ese yebisi biso oyo ezalaki na ntango na Noé yango mpe kokoma nini ezalaki na ntango na Noé la méchanceté ekolaki. Bien-aimé, lelo méchanceté ekomi na mokili kokanisa te ke fosala mabe mpo bato bayina yo te bakoyina yo kaka. Surtout biso baye tosimbi Bible biso baye toza kosambela yebake bakoyina yo kaka. Koyina na yo bakoyino pona nini ezaka parce que yo sosani choix ya malamu ya opona Yesu Masiya. Mais yo mutoza na Yesu na émission bien-aimé dans le Seigneur mokili ekosa yo te. Moto ya pasi to liwa ya pasi na mokili eza ya moto akufi na sida te. Liwa ya pasi na mokili eza moto akufi pauvreté. Liwa ya pasi na mokili eza moto akufi kozanga Yesu Masiya. Ya monde liwa ya somo parce que biso toyebi ke sima ya vie oyo il y a une autre vie qui nous attend. Et bien aimé dans le Seigneur, talam Salomon alobi na kanisa peso mayele. Ya misatu Salomon alobi boy. Elenge sepela na bolenge na yo. Sala nyonso lingi. Ça veut dire livre ton cœur selon tes sentiments. Mais sache-les qu'un jour, l'Éternel Dieu t'appellera en jugement. Bien-aimé dans le Seigneur, un jour tu peux rendre compte par une Nzambe. Frères et sœurs, biso toboyi la maman oyo. Mais ce qui attendra qui malamu na Nzambe, alobi soki ponga na Nzambe te. Moi, je ne peux pas confirmer quelque chose parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de l'homme. Et je ne prêche pas Maman Rebecca, j'ai eu l'occasion d'être avec elle, mais moi, je nous prêche. Bien-aimé, c'est belle la pétition. Okilima yeba na pétition. Bayemba yo na pétition. Mais tiens na mutu na yo que un jour au na jugement. Et le jugement, ça ne sera pas ton pasteur, ça ne sera pas ton père, ça ne sera pas ta mère. Tu seras seul devant Dieu et tu vas rendre compte de makambo yo salaki na mokili oyo. Conseil na pesa yo, c'est que na se na mokili oyo sala malamu. Sala malamu na mokili ko sala batu mabete. Sokoza ndoki awa olia yoka matea otika kolia batu eza mabe. Sokoza occultiste awa sacrifier famille na pesi au conseil yaka pa Yesu Masiya Yesu papa molaka. Sokoza moto motema tondi na koyina bato fungola motema na yo na tongo na lelo tikela Yesu esika bien dans le Seigneur parce que le Seigneur t'appellera un jour en jugement. Qu'est-ce que tu vas dire à ces grands dieux? Tala, oyi ko corrompre ba juge na biso mokili oyo, Nzambe na biso oyi ko corrompre. Bien-aimé, soki moto Salomo alobaki makambo na kanisi pe pesa biso leçon.
Pourquoi? 1. Tout la type montre bisognos. Mais mon toisin a montré où il tango ya liwana ya zate. Maman Rebecca Angekei. Maman Rebecca a gogo zazo mela bakisi. Mais malade a zazo mela yango te memi. A sali crise mo ya mukia kwe na ndinga ko hôpital ici. Bien-aimé dans le Seigneur, Nathalie na ma Facebook na biso. J'ai vu comment est-ce que maman est mise à zoyembe la maman na ye. Ayembeli maman na ye, asanjoli maman na ye, pe azolanka ye lokola mwana ya malamu. Pona boyebisa maman osimba nzete, maman omona bakoko, maman na saela yo. Elikolo bana motema ya sœur Eunice, azaki na ba projet minene pona maman na ye. Mais na nyonso wana ya na mutu moko a décider. Alobi na bozela ba projet na yo te malgré bolingo na yo likola maman, mais ngana tiaki déjà tango na ngana bo récupérer ye. Mutu taza na montre nzambe ne to fadia. Na tuna question moko bato balamuka ngi na tongo bakendaki tipka koteka. Na nepsa ki bana na yeke no de na zo kende bola ke kufa. Personne. Et arrivé là-bas cracher salami. Okoyeba que phénomène du roi ezalaka partout. Attendez, tu fais une question. Après, maman Rebecca est à tour à nani. Moutoumota ondima. Parce que vous avez somme à roi. Mais dans la Bible, il y a un apôtre majeur qui dit pour lui, la mort est un gain. Quand est-ce que la mort est comme un gain? Quand tu es sûr que Jésus est dans ton cœur et que même si tu meurs aujourd'hui, tu dors et le jour où tu es le commettre, au sait quoi? Et puis on mata beaucoup d'années sur bien-aimé, si le monde n'a pas cette espérance, mais nous les chrétiens, nous avons cette espérance qu'un jour, le Seigneur viendra nous récupérer. Ce n'est pas en vain que nous le prêchons et ce n'est pas en vain que nous chantons notre roi. Nous savons qu'il viendra. Mais quant à la mort, personne. Je me souviens un jour dans un deuil où j'ai posé cette question. Après avoir trouvé un frère, les atours, les deux jeunes hommes qui me mettent au tour, à 2 semaines, l'autre dormait à la maison et puis à coucher. Mais je vois Doudou qui crie, mais tout ça qui n'a pas tourné, même temps que je suis bien aimé, Kobangate. Lobi pe lobi ano ba biso ke pasteur atere ki na matanga mama Rebecca kufi. E go salo pasi, mais non, li wa e go sala pasi te pour le mwana nzamba. Pour mwana nzamba kufa kate malala kapo. Alléluia. Wana zelo kwa limboso il faut kanga. Ozana montre nzambe te. Et ami balé bongi sa vie na yo parce que oyebi pe ngongate. Oyebi ngongate. Bongi sa vie na yo. Dans la pensée mukenza bachaki biso na motema to partager na tongo na lelo ticket nzambe apambola lelo. Ami yo bonde la dernière. Quand nous sommes avec ça on église on a okendete. Ba pesa une invitation au beta biso tsangi a oye okilo balanzambe na ninyo sambela. Landanga na libonde libo sima na ngai. Loba moko nzi Yesu. Na yoki liloba na yo. Na fungoli motema na ngai. Kota na bomo ina ngai. Tambusa ngai. Banda lelo. Lobi. Pe libela na libela. Yo Satan. Na misala na mabe. Na boyo. Olimo sang kambangai Yesu na tondi yo kweto yambingai na kombo Yesu de tobonde petrobi amen. Merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour la parole de Dieu? Merci beaucoup apôtre Blanchard Kassongo. Alors, on continue notre programme. Togo et
témoignage. Mais je vais ici appeler une personne aussi particulière qui va témoigner. Maman Rebecca, azalaki mosala ya Nzambe, amemaki bana nyonso na nzela ya Nzambe. Ebongo awa nakobenga biologiquement c'est son fils, mais spirituellement il était le pasteur de sa maman. Parce que maman azalaki mondimi na ye ya liboso. Quand on dit ministère Tono, je vais inviter le prophète H qui va parler pendant quelques minutes. Est-ce qu'on peut l'encourager? On peut encourager notre Dieu. Est-ce qu'on peut encore l'encourager s'il vous plaît? Bonjour tout le monde. Je suis le 7e fils. C'est une merveilleuse femme qui est allongée ici, encore sans vie. Nous sommes tous réunis pleurer ce matin. En dehors d'être son fils, elle a cru à ma grâce. Elle a cru à l'option que Dieu a déposée en moi. Elle m'a toujours appelé papa. Je retiens beaucoup de choses sur elle. Depuis ma naissance jusqu'aujourd'hui. Jusqu'en ces jours où nous sommes réunis ici pour la pleurer. Elle a été Si votre attention, s'il vous plaît, on va rapidement faire une modification parce que au monument et au salon dans la salle, les officiels, parce que protocole a reçu ma biso, aujourd'hui Maka et Malibanda. Donc, restez là où vous êtes, les amis vont nous aider. Tony Macron, Libanda, on va récupérer la famille, les officiels, les pasteurs, on va s'installer pour permettre à tout le monde à s'arrêter. Merci beaucoup. On prend les dispositions, on va aller à vous avez déjà les places. Les protocoles vont vous aider pour aller de l'autre côté. Ne bougez pas, même si les corps sont sautés. C'est mieux? Il faut d'abord placer les gens parce que comme ça... Allez-y alors, allez-y. Chef, je ne témoigne pas parce que c'est ma mère. Je témoigne comme son pasteur.
j'avais à côté de moi une servante de Dieu présente et forte. Je sens un vide déjà dans mon ministère parce qu'elle était la seule motivation que j'avais. Ces paroles, ces conseils m'a poussé à servir Dieu dans la vérité et d'être sérieux avec les choses de Dieu. En tout cas, c'est une femme qui a réussi tous ses enfants. Elle a passé avec nous, quand une mère, des moments très compliqués et difficiles. La famille Manianda que vous voyez aujourd'hui, on a passé des nuits dans des écoles avec cette femme. Elle a fait beaucoup. Elle n'a jamais permis à qui que ce soit de mettre sa main sur ses enfants. La seule chose qu'il nous a toujours dit, que Jésus est le meilleur. Malgré toutes les difficultés qu'on a eu à rencontrer dans la vie, ce qu'on avait dans la tête, c'est que Jésus est le meilleur. On peut tout manquer, mais pas Jésus. On peut tout nous refuser, mais pas Jésus. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu récupérer sa servante. Elle a élevé ses enfants avec beaucoup de peine, beaucoup de souffrance. C'était le temps pour elle de se réjouir aussi. Le maître de son souffle de vie a décidé autrement. Aujourd'hui, on n'a qu'à dire que le Seigneur a donné, le Seigneur a donné. Que son nom soit béni. Ensemble, avec tous mes frères et toutes mes sœurs, suite à l'histoire de cette grande femme que le Seigneur a reçue, nous tous on peut dire bravo Rebecca. Tu as lutté, tu as gagné ton combat, tu as fait la bonne campagne, tu as laissé le prophète sur la terre, tu as donné à des nations le prédicateur. Bravo maman. Est-ce que ça m'a fait apporter pour ma maman aujourd'hui? Est-ce qu'on peut tout appeler le cas? Bravo championne. Bravo la guerrière. Bravo le départ. Le bravo. Voilà. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais nous ne pouvons que dire gloire à Dieu. Est-ce que tu me dis que c'est un discriminateur pour la vie de bien travailler dans ce cas? Est-ce que tu peux bien le faire? Tu peux bien le faire? Merci beaucoup. Alors, on va suivre à tour de rôle les noms de membres de la famille de maman Rebecca. Alors, toutes les personnes qui vont passer pour le nom, ne nous prenez pas beaucoup de temps. Vous avez juste 3 minutes. Je vais ici inviter d'abord Tante Julie Manianda, qui va aussi dire un petit mot. Tante Julie, Tante Julie Manianda, est-ce que nous pouvons encourager cette information? Et puis après,
Quand Hélène paie à sa préparée. Bonjour, les bonnes Nazaré. Voilà, merci, Pasteur Lafayette. Alors, si nous, les enfants derrière pour accompagner maman. Tambola na corps. Tambola na corps.